nalobaki na bino plateau tosala yango mpona bato nyonso tu bayi politique tokoyamba bango bayi misala maboko tokoyamba bango bayi makambu ya nzoto ya mutu bokolongono bwa nzoto ndenge balobaka tokoyamba bango masolo yango wana bandeko na ngai des fois les gens pense que non, toujours il y a m'invité plusieurs fois, toujours il y a m'invité plusieurs fois avec différents messages. Parce que ceux qui osent aller se retrouver peut-être dans la situation en athée, ils ont moninga mususu à causer là pour qu'à se retrouver. Voilà comment la vie se déroule. Ils ont la kanengo ana donc awa, oya lobby awa, la vie on se complète. Parce que ils ont depuis tende ba ko banda ko biki sabato. Muto akoza la na maladie na ye. Tant que vous avez makambo na bino politique wana ya zomona ke azata kunate moko mutu mususu azozela kaka liwa parce que ça ba maladie incurable oyo docteur Kabe alobaka donc mutu sans espoir namona mama moko azaki na mbongo me abota te ba ebise ke maladie oyo bomayo mama wana sala maboko bank bambongo na nyonso zaki na ndako oyo mususu ezaki na banki akenda kobimisangwa yana ngo na ndako boyebi ke mama wana azwa mbongo akenda kotia na toilette na ye autiliza kango lokola papier hygiénique parce que bayebi se ke akobika lisusu te muto akomona lokola lokuta mais c'est la vérité ce que j'ai dit docteur Kabe mbote mwana boka omona ni lisusu lelo na yebisaka bino ngai télévision et la radio te na monane de tifo na zonga le soso ozongi lisusu na message nini ya sika eloko nini ememi yo lisusu ozonga lelo na plateau na zongeli lisusu bandeko pona problème ya bandeko na biso oyo ya paralysie et puis na bandeko na biso pe oyo ya maladie autour ya prostate même atteint dans la sonde sali 40 ans na mona kaka 0 et puis na maman na biso oyo il y a cancer du col d'utérus mais maman wana za guéri yango de esala kaka esengo na zonge na misusu ndilo bango bamona kete il faut to zonge de na zonge lango bande ko bamona parce que médecine naturelle ou bien médecine traditionnelle il faut témoignage na sina lobana yo bongo koya nanga na yaka pona luengete na yaka pona ko sensibiliser bande ko encourager bango bayeba ke ya solo maladie wana et si la maladie incurable en général et aussi là na yele no pour couper ce message que cancer du col d'utérus et aussi là tala maman oyo aza guéri papa oyo aza na sonde mais zamba sali grâce naturellement dentro do bazamba sali grâce aza guéri sonde et longwe pendant 3 semaines ndenge zamba sali grâce il faut na comme ça zambe dans na zongere de société docteur Kabe lelo na kotuna yo mutuna oyo peut-être na tuna yote avant que to continuer banda au banda médecine naturelle ou traditionnelle ou yebisanga i malade ou meka penza boyo lobimba awa penza na échoué une fois et puis wapi ou bien olingolo baki otikala jamais ko échoué est-ce que ça na maladie au so meka penza obeleli na temple ngo parce que bandeko basi ba ebike yo monstre na yo wana bobenga kaye temple bon maladie nini obeleli temple azo répondre te uche banzete est-ce que c'est comme la yonde ngwana ngai eloko ya liboso na ko répondre yo la temple du roi Salomon toujours benga nzamba sali grâce naturelle oh nzamba sali grâce oh maison ça pas ça monen eloko ya liboso na temple eloko toujours traité te za liwa ce qui liwa yé on les a promis ya nzambe mais maladie incurable en général oyo eboma bandeko ebele ya pasi po net oyo neto etikali oyo boyebaka wana eza neutraliser oyo ezoboma mingi c'est tout cancer ndezalaki makasi cancer des seins dès que bandaki esalaki po compliqué mais le les temple to benga zabe na biso denga zalaka apesaka kama bobengi maison eza zambe papa seulement benga kinini bobengi maison na benga maison ko benga zambe na minute oyo cancer des seins est aussi là yango ndelo na monaki ezalaki makasi na minute eza neutralisé
na minute oyo ceux qui ont tembe bon me melanga combien de millions combien de milliards de personnes oya basi o bazana ba cancer wana bon na ba démonstration des maladies ezalaki makasi mais ba cancer nyos o etikali sima wana sima ya mukongo zela docteur Kabe maladie nyos moko ezaka na origine nango on est africain ezana maladie balobi oyo uti na mulili na kindoki mususu uti soki wapi bon tango zo belela batu baya ezana muto azwa cancer pas ya ndenga normal parce que wana je parle en tant qu'africain oui parce que ezana bitumba moko boye euta soki wapi mais wana ozo belela batu baya na ba cancer ezala oyo ezwa lokola maladie ezala oyo ya kimutema mabe nyonso maison azobikisa maison ezali oh monstre na yoti oh maison ezali ezala nani ndenge sala oh maison belela yoti maison ezandako oh papa maison ezali awa na oui maison oyo kenda kozwa biloko na yo tozonga na mutuna bazo comprendre maka tozonga na mutuna ça merci eza kola qu'est-ce que ezandako maison ezandako ya liboso na koyebisa ye ndako kota oui ezandako na kota te tozalaka makambo papa eli ya liboso eza boye maladie eyaka na zoto maladie eyaka koza maladie naturelle moto akozwa yango et puis changement de régime alimentaire eza télévision tokolo bango te biloko congelé ebele ezokoze bamaladie mpe lisusu ebele donc le temps place azongela mboka nazalaka kaka mboka ndiango nde bomonaka temple azongaka naye kaka ya liboso cancer interne ya mibale ya kote na bino basi cancer yango ya utérus kote evandaka bana esekola nazolia mekabine ezobima te afana sa 6 jours nazonena te 7e jour na nene soki nasali 4 jours 5 jours na nene natondi nzambe donc vraiment biloko nini na milite le docteur Kabe asukisinga na malade na ngai nalishi docteur Kabe nasali na sondo 1 année na nzota na ngai na yawa yalo na ngai dans une semaine pour le manga sondo une semaine na mele bakisi titi puis une semaine à l'omnication alors on la sonde comme on va normalement comme on va bien parce que du mieux là qu'on a pour la prostate pour la sonde des women and autres là comment le docteur Kabe yani makamalo kutate ya makamalo ngama na mwana miso ngai abandaki na atakaki malade mona musala na musala ça kutaba chinois mais minga directement dans l'hôpital militaire na hôpital militaire oui kuna ezaki mawa donc doyaki directement par le docteur Kabe kotiti biso après atuninga na expliquer na ye anbi papa na kosala zana kundima sala na kundima ngana ndimaki que iliki na ngai raki na nzambe puisque bomwana biso ya na maboko na ye na raki na kundima bona yakaki aka lobi tango na ilobi na mali kosala makasi alobi na nga awo yawa makambo nyonso donc tango na telemi na bona ko se soulager ko telema na ko telema na kei na ko se soulager aller mais waka ouf eloko ebimi na kati na ngai eku comme ngapi na courage na du téléphone pe na filmer yango na téléphone yango ndi moto ebimi na kati na oyebaka ndenge nini ke oyo euti na mulili oyo eza maladie normale est-ce que oyebaka yango avant ke o traiter moto ou bien ozaka na biloko moko olobi oyo biloko eza ya cancer oyo biloko eza ya mwana ya buka oyo biloko eza ya maladie andeke bon otiango wana ou bien il y a un test au salaka avant pour na okoka ko identifier origine à maladie. Merci ndeko Elizer pour na mituna na yo
test nanga liboso ezabo okomona moto accueillir dans l'hôpital pour ba traiter mais a joie ka guérison te et puis ba akota ka échographie malade mona nakate akota ba ko sala radio malade mona nakate eza maladie spirituellement eza maladie naturelle maladie naturelle eza oyo kokende boye basali échographie bomoni ke maladie yango c'est ça munganga aza convaincu que te malade oyo ezo déranger mutu yango c'est pour cela oyo yosko ozo traité o wapi oyo munganga azomona ke yango oyo ou bien oyo ezomonana te nyonso en général nyonso mibale eza neutralisé na temple eza neutralisé bon docteur Kabe il ne faut pas oya kokosa biso pe awa yosko na spirituel wana aux enfumu docteur Kabe aux anganga bon okoneutraliza ndenge nini yebsa eza mutu na kitoko osambelaka osambelaka oh ozotu nanga point te nazo telefone tuna osambelaka jamais yo ko tuna ngate ngande mtu nazo tuna yo mitu de connaître yo c'est ça kaka bakasa oyebi lo kuseta boy naza fumute eza ko la keseke bato bayeba ke zamba zali oza pasteur alors na koza banzete mususu papa il faut na yebisa makambo biloko nazo na bino na télévision yango na répondre jour moko ke papa soki mutu ayebi soki traditionnel eza kindoki ayebi nzambe te numéro nanga ezalaka affiché numéro nanga ezalaka affiché papa omoni mosantu ozosala oyo eza prophétie il faut nayebisa yo eza te que ce n'est pas n'importe nga nalobaka na bino chaque jour nalekaka nasi nakoma jour moko place moko mama moko alinga kufa kaka na lupango na ye na matiti ezalaka na ndako na ye nde ebikisaki ye na boko tanga église moko boye mpo ngai na ye tolinga bango bakoti ngai mpe na nkoti oyo aza na basolotel na nini oyo nini bakroix atie croix atie chapelet wana na kingo boye ngai na koti ye mpe akoti sikoyo azoyebisa wana te namoni yango eza boye na bandi koseka makambo ngai nazoloba na yo zambe na ngai azomona maison azomona oh mais eza nalobi boye papa c'est temple du roi Salomon eza kolakisa ke zambe tango azalaki na Salomon asengaki ye mayele et puis kopesa ye oyo nyonso etali ke eza lokumu na ye makambo nyonso esalama bato bayeba kaka makambo ya Salomon azalaki na basi ebele me makambo oyo nzambe asali boye bato ozoyeba bango te oh mais yango wana ti docteur Kabe nazozonga epa na yo natuna yo soki si tel est le cas alors il faut otindaka bato osala église comme ça soki bato baye ali omami bango maboko odélivrer bango olia kosala centre mieux osala l'église mais na répondre mutuno na répondre yango te olobi ke est-ce que o traite bango na sens nini sens plutôt bien naturellement yango na biso ke tokotana bandoro de son appelé quelque part bakoti akoti na chapelle nga pe na koti yokoti na bokoko oh mais bokoko eza nzambe te oui mama wana yekomona ke nzambe aza papa nazoyebisa yo siko mama wana ndimeli nani ndimeli chapelle ko ndimeli bokoko alobi ke eza biloko ya lukuta oya chapelle oh mais nga nazoyebisa yo chapelle natangi mutu te nalobi ke namonaki ndeko wana azalaki na croix ozomona papa tokutani na ye ngai na koti ye mpe akoti abimi nalobi papa yo telema place wana omoni nezoleka mpo na mama wana telema mobali akimi mwana mwasi wana ke nayebisi ye boye ale zwa nzete ya fofo papa il faut boyebaka nzambe azali c'est pour ça biso tosekaka kaka nzambe azali ou bien maison ezali nalobi maison c'est temple du roi Salomon eza kolakisaka nzambe azali papa nani abandaki kobela ntango wana akote na temple wana ya roi Salomon abiki te ata moto moko te docteur Kabe nazozonga epa na yo tika na longo na explique yo mama zwa nzete azwi nzete ya fufu kaka nzete ya fufu oyo alambaka nango oui iza histoire oui il faut yekisekisa yo mama wana yo komona alobi ke bazokosa biso na bio bazokosa bino zwa nzete ya fufu azwi nzete ya fufu ale tego na mukongo achama na mukongo ale yo mwana yaka nani
papa na yaza pe papa ne pas akima kenda kovanda mwasi mosasi allez bobengela ngai papa zwa matiti oyo papa omoni ba matiti oyo soki bozo kati yango na yoka ka posa na kende komichana na kende komibwaka na mai botikela ngai ba matiti bandeko botikela ngai ba zete na sana nango musala papa aye na ibisho il faut na la kisoke nzamba zali allez zwa matiti oyo ati azuya allez beta mwasi na ya mukongo tout beta difa tout mais il faut dire la vérité et ça m'a cambré ça n'ami oui bien moi ça c'est oh papa zandoke oh ngana zandoke moi moi ndé zandoke na matiti ezana pas ndé zakindoke nazo ebisa yo ko banda jour wana nazo bisoke ba sensibiliser ki batu na ndenge moko ya kosakana te eza kola kisake wana sko pasteur akei to to vanda kina ayoko benga ga kete il faut yo makamanga na zoloba eza makamuté na zoko sayo alors il faudrait yo za la joindre nga na église oh menga zo sayo il faut yo za la joindre nga na église non nga na saka misala na te eza makamuna sala esala maki biso na ndeko na biso wana ya telemi nga pe na telemi na biso alors ko bande de lo nga pe na bolo sala matiko na bi omoni kindo ya nzambe sambela nzambe na preuve na kati mo siko welela na tunayo siko ngai pesa ki nazwi matiti wana kaka boyoza te ale nazwi ka matiti na bandiko bamba pona toyeba soki mwasi na yo beni ozwi matiti mamuna ye na mukongo comme ça donc même soki nga nazwi matiti na bambi ekobikisa eza kolakisa ke wana omoni na musana biso lobi ke secret professionnel pona ko bimisalo za problème te ezaka bien te ezaka mabe si osomo ngana lobi boye pona matiti wana oyeba yango nakoko te pa na yo omoni ba matiti nyonso ozomona oyo eza force ya nzambe yo kozo kati yango ngai kotonga na vandi nazo kakanda nazo sambela mabe nzambe atala yo na miso po matiti oyo ekobikisa yo siko bato ebele lokola basi bayeba kete spirituellement eza kaka makambo non biso toza na bazete eza naturellement oyo ezo chasser esprit démoniaque pona koyeba yango kende osambela yango nde nazoyebisa bino numéro ya temple eza affiché benga ngai lakisa ngai oyebisa ngai ke médecine traditionnelle eza kindoki ngai nayebisa yoki yo oyebi nzambe te mais po oyeba ke nzambe azali yaka tokende biloko bozomona bana oyo bazovanda wana bana ya malformation bamaladi tozobikisa wana eza na sens naturellement po oyeba yango baprofession bino bondimaka ezaka nakutaki nani ndeko na yo nde moto aliaka eda kindoki bazosalaka basepare bino na famille wana nde boyebaka mais oyo temple alobaka oyo ya guérison wana ezaka kindoki soki basali ke séparation mais yo siko oyebisaka moto te ke maladi na yo ewute pa moto nayebisaka moto te bango bayebinga bien bapatient na ngai na bapatient na ngai ebele bayebinga nayebisaka ye papa oyo eza molimo ya kino yebisa tika molimo ya kindoki wana eza neutralisé docteur Kabe ozwi temps ebele mama avandi mbote mama mbote papa Eliezer lelo ozaka fier ya kokutana na docteur Kabe nakomi kobenga ye pasteur po kala te bakopesa centre évangélique de guérison et de miracles docteur Kabe alors ozaka fier parce que omoni yo ntango nazotuna yo eza parce que oza lokola biso te bato totamboka yo uti po toye apa biloko oyo docteur Kabe azoloba ezaki charlatan to yo ozoconfirme que eza ya solo soki eza ya solo eloko nini ya makasi yo vivre personnellement sans que babetele olisolo o vivre mpenza olobi eloko oyo eza ya solo. Merci beaucoup pour la question yo pesi ko poser ngai. Ngai naza trop fier pour na musala docteur Kabe azosala puisque personnellement ngai nakutani na kamoko c'est ma première fois na mona ke mwana avant d'arrêter soki bavandise boye akoyi na monika wana te mais nga moko na vivre ango na moni mwana wana yaki soki batie boye alali na ye mais dans la semaine à la fin de la semaine baye koko na ye puisque za papa alobia ngai na sundeli bino mwana apesi koko na ye mutazo s'occuper na mwana wana baye na mwana sikoyo docteur asali ye massage
le jour où bayena mwana namoni bavandisi mwana boy mwana vande na ye normal mukongo yo et oyo elaki kolala eza ya kovanda azovanda na ye bien mais ngai nakumisaki nzambe ngai nalobi ke eza ya solo. Maman, comment est-il possible? Parce que mwana kozanga kovanda eza problème à colonne vertébrale mukongo. Mais comment docteur Kaba salaki nini pour que mukongo wana ekoma makasi? Parce que opération est limitée. Et là, mon côté, même Mundela, on sait qu'il y a cette opération, Mundele, Makamba Mikoua, il y a Souka, Salakata, et là, mon côté, Mundela, Tchakama Bende, à côté de ma Bendo, donc, comment ça s'est passé, yo vivre en go, Mundengenin, à sali cérémonie, à opérer moi, pour que moi n'avance? Merci pour la question de Eliezer. Mais ezaki opération T, ezaki basalika moi na massage. Moi nazaki na mal de formation ya colonne vertébrale. Nakanisi bakendeki pa baminganga bakokai kosala yete mais à partir ya docteur Kabe, moi non avandaki. Akomi ko telema kutu azo simba biloko boye azo telema. Mais maman, ceux qui vivent le ko ndengwana. Est-ce que koloba tranquille ou bien ko kima parce que wana nde babengi kindoki. Mwana azo vandate amekaboy akwei tout de suite après que basimbi simbiye bamase mwa muke mwana mkongo komi makasi donc est-ce que ça ko créer émotion et tout ça? Mais ko créer na émotion na bato ba moniter ba koloba ke bazoko sabiso menga na vivre makamwana en personne ezate ke nazaki libanda ba bengi ngai na vanda kiler bazoko tana mwana wana nazo mona. Docteur Kababi mi atali mwana alobizela ko mwana makamni ma présence na moni ndenga salika massage ya mwana wana. Dans la semaine même baye na mwana zo vanda koko na ya zo loba mwana komi ko simba biloko akwei. La chose que l'enfant ne faisait pas. Selon yo ezaki ndoki eza puissance moko maison oyo azobele parce que ce qui a lobi okoyoka oh maison ngai na sina timbele loko. Bon, et ezaki ndoki eza invocation kaka ya maison wana ou bien zaka banzete ndenga zoloba wana. Merci pour la question. Mais nayebi ke ezaki ndoki te soki muto azo azondimela nzambe akondima nzambe ke nzambe azosala esika wana. Na wana kasi totindaka bato na église ye wana baki kokutana na pasteur croix ekweyi apakati mbango alobi yaka ozala assistant adjoint nanga. Puisque des fois, pasteur Moussou Azana y a droit à guérison. Akobondela, mais Moutorobiga n'a été. Donc, tout le baquet, docteur Kabazana don à guérison, c'est ça? Je peux dire ça. Ah, wa Kalamini, tu es aux Zonga Poto? Nazozonga la semaine prochaine. Oh, qui m'a dit mon qui aux Zonga. Bon, tant que aux Zonga, il y a représentante, il y a docteur Kabé na France. Na France ou bien kaka na mboka yoze olobaki oza na mboka na Besançon na Vandi na Besançon oui oza représentante ya docteur Kabé na France mobimba to na Besançon kaka te na France mobimba puisque France mobimba bazolanda ngai monde entier bazolanda ngai c'est ça ouais et wana sko ko kene na basake na basa yo pesko apesio biloko ngo ya keso ki osimbi mutu na mukongo mutu abiki okoti maison ngo ou bien okobanda ceux qui sont malades yo bengi maison atindike lioma onction te na komema biloko na France. Oui mais siko na maboko oyo asimbaka na ngwa simbi mutu asali boy kasi ako benir ngai maboko le na kokenda simbi bato babiki. Docteur Kabé on a zoko kalisuko tuna ni tuna maman est-ce que yebi que ça vraiment personnalité na responsabilité na yo zali ko engager? Nayebi papa, nayebi que ça responsabilité on a zo s'engager. Et depuis tout ça là qui émission liboso est-ce que ba benjo quand même na poto et pas bato ba ebio? Merci beaucoup pour la question. Bato mingi ba bengi ngai, mingi penza. Ba bengi ngai na Belgique, Afrique du Sud, na Suisse, un peu partout ba bengi ngai. Donc à la tête beaucoup benga docteur Kabé akoya kuna. Kalate docteur Kabé akoya na France. Mais ce qui a qu'il y a beaucoup de coquilles, parce que tu as la distance. Moyen que de chika pesate. Parce que ça, la casse qui est liée à Zonia, nous chika, à Kenan Boujima, à Kenan, Koluka Banzete. Docteur Kabé, tout ça est panayo. Maladie incurable. Maman, a convaincre.
na nini yebisanga nan comment beaucoup travailler na maman ngo bisika azali banda yo azali beaucoup travailler ndenge. Merci ndeko Eliezer. Temple tango azalaka na mboka na ngai oyo mboka na ngai bande ko bazalaka na kati ya braza ba travaillaka basalaka musala mais na kopesa ye biloko akokende na yango ayaki po azwa temple de lobina ye boye moyen temple akende za te nazo kipe makasi pona nini natali ndenge bazo bengela nga na poto na lobi qu'il faudrait renfort na ezala shima ezala sima ndeni produit ce qui avant ici là il faut n'atteindre nan ça il faudrait akenda sensibiliser bandeko temple boy ko yate na kolanda bino na koya représentante au temple du roi Salomon na Katia France Europe mobimba tout le monde mobimba soko za na posa ozo a guérison naturellement ndenga kutoka yebe sabino bo pesa confiance ce temple du roi Salomon o eza message à force traditionnelle o chentembe okukutana na yango akozera beni ndenga zawana akokende na force traditionnelle toko pesa yango kokoma esika ye azali oza guéri. On les a message à force. Docteur Kabé, tout ça na souka émission. Une question. Oko bénir maman tango azokende. Yebisanga makambo ozo sala. Ozwangwe papa na yo ou bien papa na bazali ko sala ngo ou bien koko na yo ou bien noko na yo ozwango wapito ka yo moko bimango. Merci papa, merci. Naza bien formé. Bukoko eza makina na ngandengo zo mona ngabo. Eza yele lote 2018 yango ya donc depuis 98 depuis 20 ans depuis 98 oui malgré ma recherche tout ça là benambala na lobi malgré ma recherche mais naza bien formé vous ça là na benambala ngala zo bisayo ndeko na maison ze papa nani ndeko les airs maison ezala kanini ndeko les airs te ulalaka wapi ngai nazotuna kuna te mutu nyonso to alalaka na benambala nde maison ezali nde place temple aza bien formé nde na forma yo papa na yo to mutu abalabala ngai naza na président na biso de nani président national na biso oyo avap yango nde malgré nayebi ke aza déjà na ye azalaka mingi na États-Unis depuis ngai na ye to se séparé ça fait 7 ans. Hein? Depuis qu'on a vraiment tout séparé, ça fait 7 ans. Malgré. Merci mon président. Merci. Tozana Souka, na lingi ota la caméra, opesa numéro ya téléphone, opesi numéro na yo, opesi numéro ya maman pour que bako kakoyeba et puis opesi pe message na bande comme susu. Mais il faut que chaque émission salaka ozo micha singana kingo yake. Dès que na yo ki ba beninga ndeko Eliezer ba bien que bande ko nanga nazolo ba ki depuis na bandi ko benga ko yamba docteur Kabé nana zui mutu ta beninga ke akosi biso mais ceux qui mutu wana ko yaka to ko yeba kaka message ya suka ezaboye malgré ba témoignage ya cancer du col de l'utérus ezana kati bande ko ya prostate bazana kati wana et puis bande ko ya paralysie oyo na lobaka beki na se nakuta mutu na beki te oyo ezaka message mpona koyebiso bino ke maladie incurable en général mpona prometeli ya beki mutu nayebaka azalaka mutu oyo abelaka aza na maladie incurable en général oyo atangolaka na beki yango oyo monde mobimba botya beki na se nakuta mutu na beki nakobotola yango monde mobimba beki na se ya mibale nazobisa bandeko na nga boye botambola na bino papa soki osuki na maladie incurable osuki yaka tobeta coupe du monde yaka bosuki sakai botambola na yo soki osuki tokutana vraiment kokende bongo te tambola na lobiteke kokende pa bande bosusu te nazo encourager bino botambola na bino bande ko ya Afrique du Sud Jonas nayebi ke numéro est affiché
pour la bande qu'on a ya Afrique du Sud, Jonas des représentants nanga na Afrique du Sud. Numéro est affiché. Amoni makambo moko ezo déclarer l'Afrique du Sud. À l'obi temple. Oh, zaba sali grâce, papa ezo déclarer ngai awa. Et comme na yebite pour la télévision, on est tout le makambo so ezate. À l'obi que té. Vraiment nana mona makambo ya boité papa. Malade des gens qui mana ba ezazete ou bien malaka mususu. Na yebisa ki ye papa ezaba nzete. Beaucoup misanzambe. Na lobaka mingi pona makambo etali ya nzete, pona makambo etali ya santé. Ozana ndeko na yo ou bien za na France ou bien za wa pata na poto to ba ke monde mobimba. Maman Véronique tweet ye bo pesa confiance ndenge bo pesa ki temple du roi Salomon le boko na ngai. Oche tembe okokutana na yango. Bomi tungisa te. Vraiment, nazana kanda pona bande ko ya cancer de sein. Ba cancer tout oyo tikali sima ya mukongo. Cancer de sein. Bozo laga bande ko wana. Bande ko nanga ya basi bakufu mingi bande ko pona cancer de sein nazolela. Mikolo yo temple ye mabe. Cancer de sein na dala ki mabe na la moki mabe. Pona maladie oyo bumi bande ko nangai. Bande konanga ya basi basili pona maladie ya cancer de sein. Na lobi boye temple asala muki boya bosuki semana bikamwa na zali pona bino bande konanga ya basi basili. Na lelaki mingi pona kotala bande konanga ya cancer de sein bazo ko temple zone là. Na lobi boye message à force. Bozana bande konabino na monde mobimba lokola ndeko na biso o ya France papa na kotanga kombo na yote oleli makasi. Pour la découverte, on a na Bruxelles. Papa, moi, si on a na Bruxelles, papa, la minute oyo, maman wana koufi, mais tu dis que tu t'es bakis, des jours, maman wana koufi. Temple, na yebite, na zaraka na posa, na koufi les colons na bino pour la maladie. Adresse ya son. L'adresse na biso, premièrement, tous la commune de Kinshasa na Kabambar 59, croisement Bokassa. Voilà. Numéro à téléphone. Numéro na biso à téléphone les 00 243 code de Namboka Nakai 0990 18 67 15 pour la bande oyo ya Brazzaville Mboka Nakai sosi ngai temple azana ko te bande ko nazande ko na bino monde entier nazana poso soko yoki mabe na yibite pour la Brazzaville 00242 05 34 17 74 0 Nasuka bande ko ya France 0033 650 28 66 77. Vous contactez numéro 1, vous avez guéri message à monde mobile. Pedro na Suisse, temple na yebike ko yambangai na Suisse. Vous avez guéri yamba biloko wana na yebike c'est outil déjà Belgique, oso yabi biloko wana mama nani Mbombo Marie na Belgique. Temple à lobi boye. Bande ko na bino bozongela mboka na ri longue vie numéro 7 na Matonge. Wana Wana Pelisus, numéro to affiché Pelisus, maman Bombo Marie. Temple lobi boye bande ko bino bozongela mboka et pas maman Marie Bombo. Message à force. De Rangaïnio soya France, Belgique, papa Bella, maman Bella. nayebi ke na minute oyo bozolanda ngai bosensibilize bato mpona bamaladi oyo boyoki docteur atangi esika oyo Kanu TV na mama Fifi boka ya Bastogne bosensibilize biso oyo bato lisusu mpona bamaladi oyo eza incurable na mboka Besançon ya Nomongi Chimanga na mama Joséphine Kusia papa Twitter na lingi bino mingi bana nyoso na kati ya mboka Paris Fridoline Patrick Christelle Julienne je vous aime tous Gloria que Dieu vous bénisse à bientôt bye bye. Voilà to sukisi wana bande konangai na lobaka na bino eloko ezaka na secteur nango soki oza maladi te ezaka même na bato ba kozela ka message wana pona ba maladi bazanango on ne sait jamais. On ne veut pas seulement kosoka na koloba la politique politicienne, mais aussi aider les plateaux de ça pour na batu nyonso. Et le kotoboya kaiza koma koya na plateau na biso na ba aventure ya eloko maîtriser te, ou bien ta eloko mon côté,
wana kaka na plateau awa lisusu nde tokodétruire yo. Mais soki moto aza na bacompétence na baqualité, mieux vaut tozwa yango totiango à la place publique ere moko ndeko oyo aza lisusu na espoir te akoki kobikana. Merci. Botika la branche. Inyango babende bazotia bango babende na kati ya mikolo. Moto abukani bazozwa libende. Mais naza na posa bandeko bakubukana moko etikali poussière bandeko wana naza na posa na bango. Poussière na lobi moko etikali poussière tozongisa moko ezonga normal. Mais finalement yoko bana kobikisa makambo nyonso. Bo na lobi ha. Bo benga ko ping pong. Bo benga ping pong akoyebisa bino. Ina lobi malgré soko moni ping pong na tangi yo eza mabete. Soko na bengi pong soko moni ngana ping pong to zakaka machine mobile ayebi ke taplaza asala pona bébé. Bo benga koko ping pong. Ping pong à mon démonstration. OK, merci. Abakisi lisusu Dr. Kabalo bisoki moko ya kobukana. Bokende ngai na ebaki papa moko nde na ebaki ki azali kosala biloko ya miko bukani ba bengi soki papa lukusi. Nde azalaki soki obukani na ebaki te ke Dr. Kabepe sala ka biloko wana. Ke bato memela yo ba joueur awa. Papa, il faut surtout référence na nga pona miko wa ya moto bukani, même chauffeur na nga yebi problème wana. Bokende moto azaya ko yeba soki ngana yeba tozaka ndeni niyo na ping pong. Eza nini? Ping pong ngana ye potokata neza problème. Bokende pas pong ping nani ping pong. Moi et ça mina moi na zote moi na ye. Merci Dr. Kabe, merci aussi Bino Bandeko Balandi. Nous donnerons la parole à tout le monde. Naba Congolais nyonso pambate, les amoussal. Tout le monde ni na balasi. Merci.